Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mote bonjour encore une fois, merci na bandeko balandi. Lelo lisusu tozana esengo ya kolakisa bino bato bazosala fierté ya mboka na biso pe bato balingaka kosala ke mboka avancer. Bien aimé oyebi ke éducation ezali partie primordiale ya munene oza na kati ya mboka na biso oyo tant musu parfois ezaka négligé, mais on a sillonné ba quartier moi mingi teyokota na katikati ya quartier Kimbangu, on a vu que Kimbangu eza ko évoluer, eza ko développer malembe ko poussa na kotala toyeki kokuta na école mo chrétienne Aurora. Photo lukaka promoteur a expliqué biso Aurora soki daw soki douani soki dawani soki lingolo banini, donc yene mtaye biso a expliqué biso Aurora elingi kolobanini eza école chrétienne oyo bazali kotangisa bana na ba qualité supérieure. Pourquoi pas tolobela batu oyo bazali kosala ke Congo est avancé? Pourquoi pas tolobela batu oyo bazana besoin ya éducation ya lobby ya jeunesse ya Congo ezala meilleur? To kotana na kati to luka promoter direction tozali boso ya direction ya école Aurora esika oyo eza école chrétienne esika oyo bana bazotanga omoni ya motu ezalaka bana bazotanga bazozwa éducation oyo eza physique pe bazozwa éducation morale pe spirituelle. Yango nde mtezaka malamu mingi koleka parce que bana misu bazoya kotanga tonga bimi Amélie Diamba, mais soki mwana oyo azoya kotanga avatanga abanda kotanga losambo ezali ateyami liloba na Nzambe pe balakisi ye makambo ya kelasi omona mwana azokola na makanisi to na mayele oyo Nzambe azopesa pe on pe bato bazali ko pesa ye. Donc awa to lingaki to kutana na promoteur ye moko to moni mama directrice azana kati aza moi occupé cameraman nanga yaka poussa na cameraman. Bonjour à tous. Merci. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Papa bolimbi sa toloba na lingala pona bonne diction ya bat nyonso. Toyoki babengi biso koyoka ke o ezali école chrétienne, c'est vrai? Oui, école chrétienne Aurora Down. Aurora Down. Bon, c'est un mot anglais. École chrétienne, ça dure. Ndenge omoni libanda kuna bakoma école chrétienne. Nous sommes entrés, même bana ba orphelin, tous continuer à éduquer bango. Même les parents, les bazar, les domini, ils nous envoient les enfants, tous continuer à éduquer bango de toute façon. Et tous ceux qui ont une éducation, il y a classe T, tous ont même l'éducation spirituelle, tout ça. Donc les enfants reçoivent une bonne éducation. Ngai naza témoin, nazali pareil à moko ya élève na yo. Tegra Lukano otangisaka awa. Ok, donc je suis fier ya koyebisa ok, félicitations parce que bozo sala musana na bino malamu, mais souci ezali mingi bato bamona neti na ba cité eloko malamu ekozala te. Est-ce que elo ni okoloba pona Aurora? Bon, je vous dis Aurora heureusement promoteur Nabiso Aza visionnaire. Il a constaté, il a trouvé bon de recruter bah, pasteur. Pourquoi? Parce que pour na Kotia garde-fou pour na bana mususu ya makansima be bakoya ko détruire ba mususu et nous sommes entrés donc tozo kende na nzela classe ya morale tozo kende pe na nzela ya Nzambe pour na ko soutenir bana wana que un jour ezaloko la souvenir. Vraiment tozo féliciter promo la biso mingi pour azo bunda ye moko Nzamba zo sunga
Et donc, le coup, la vision est à moulaï, est à mounene. Donc, on arrivera toujours que batanga et qu'on a biso parmi les pilotes. Merci. Merci beaucoup. Totiki Bino, vous continuez Moussala Nabino. Tous continuer interview Nabiso. Tout justement, pour moi, Yazali Awa. Bonjour, monsieur le promoteur. Bonjour. Bonjour. Monsieur le promo, bonjour encore. Bonjour. Pasteur Félix Sungu. Osa pasteur. Vraiment. Pourquoi Aurora comment on a mususu Daos Bon, Aurora Daos, ça signifie le soleil levant. Ok. Moyo et la Mouki. Ok. Vraiment, Yangwana. Mais les école chrétienne, on nous a appris que parmi les professeurs, il y a des pasteurs. Pourquoi pas pasteur? Bon, on a bandit presque tous les enseignants sont des chrétiens. Parce que et le remakasi tozolunga to pesa bana pesa li ba verti, c'est-à-dire to ko sabana o ezali bonzambe. Parce que to mona ki problème makasi to mona mingi bane belé bozala mfute na ba école, bane belé boko talelo to yoga makambo ya ba initiation, o bana ba komi initié, o boye boye. Ya wana Bible zo bana biso to la ki sabana nzela ba Rolanda, tang bazabana lek ba koma ba grand ba ko sa détourner te. Yangwana pe biso problème na biso makasi yangwana to luka ki na vision na biso comment to okipe ko tia semence ya bonzambe kat na bana yango pe tina ya bit ya école o yangwana batu mingi balobaka na ba cité éducation malonge ezalaka te na ba cité bana supo batanga malamu fo batanga kaka na libanda assurance nini okoyi ko assurer biso lelo ke réellement bana o bazotanga na école Aurora lobby bakozala batu. Ah bon, en tout cas, biso problème ezali wane lobamaka, mais problème ezali plus qualité enseignement o ezali katinisika oyo. D'abord to s'inspira ki d'abord na Afrique de l'Ouest. To zwa ki ba formation Afrique de l'Ouest to sangisina oya biso awa de façon to bimselo ngwa malamu. Parce que zali moko souci na biso yangwana. Souci ezalaki nini parce que bazo ba enseignement bébé enseignement bébé. Biso pe to zali moko ba to bando critique enseignement. Mais si tu comprends que comment tu as critiqué et pourtant tu as ça l'appel loko moko pe boye pour to mema remède moko na problème wana yango pe loko auto salaki que non de façon enseignement la tozong sango so babe kala enseignement za lagi bien tozong sango na système akala. Mais tout le monde ndenge lelo baza ko juger ba école privée na bi ke bino baza école privée ba école privée ba Minerva les a trop cher ba makambo les a trop cher boza ko s'arranger ndenge ni na ba parents pour ba parents ba ko prendre soin ko pe ko foutre bana mo Minerva na banzi biso problème ya ndeto lobby ndena lobaki ya biso problème ezali vision na biso nanu ezali problème mbongo te vision na biso ya libose bandeli parce que nazwa formation na Nigeria na bato ya nani na Oral Robert. Si on va expliquer comment créer une école chrétienne. Bon, comment créer une école chrétienne, c'est biso bit na biso makasi liboso za mbongo te. Ils ont problème ils ont l'évangélisation. C'est-à-dire que même banana na bonzambe parce que ça semence. Mbongo nzambe mtapesaka. Mbongo ezate problème que non que to parce que mbongo ba parents bazana mbongo te yango poko mona même Minerva lambiso eza Minerva lo eza pena moins cher par rapport à l'école ebele par rapport surtout à formation bioto pesa formation to pesa ming même école o batanga so e banda kala o il paraît soit des aminene formation nezate mais biso formation ezali toza ko veiller na formation toza vraiment ko veiller na formation makasi en tout cas yango wana eza peut-être un bon côté boye biso d'abord formation tozongisa bana parce que lobi pe tobimisa bana pe bazala vraiment que non akoyi ko bima kei pa imoko boye à défendre biso to peut-être moi libanda to moni comment lemsu mona zana diplôme d'état mais na libanda au comparer lemsu na mona ya lemsu ya humanité ya troisième humanité Marco va s'exprimer, tu as quoi na niveau. Nous sommes en d'autres soucis kat na biso. Ya to kana to bité. Comment to iko zong sa niveau na moi na penda 5e aza moi na 5e solo. Moi na 3e azape moi na 3e solo. Moi na 6 d'état, on comprendre que moi na za capable même de défendre penda que non classe na. Boza na ba section in awa. École primaire, secondaire ou comment? Toza na maternelle nanu, toza pe na primaire, toza na COP na humanité.
Oyebi moto na nzambe eloko etike biso makasi ezali komona ke na kati na sein ya école oyo Aurora bazali pe na kati église ezali awa. Donc eloko etike biso makasi ezali ke na esika kaka ya ko lakisa bana na kelasi pe le sambo pe ezali ko sala pa. OK promoteur so comme biso idéologie wana likanisi wana ezaka ko pesa chance na bana lobi bazala malamu to ezaba stratégie na binonka binomo bosali te bo di moins stratégie peut-être autre monde libanda tout le monde qui a peut-être les amis en États-Unis mtezala bongo mingi ba pays anglophone c'est-à-dire le col en Nigeria tout le monde qui a na Ghana pe tout le monde qui a na ba Kenya pe tout le monde qui a c'est des aba bloc rebelle église et ça plus une école non et ça une école pour na ndenge nini eza manière monsieur évangélisation pour na bana ndenge na lobaki tantôt que non tango la kisi mwana nzela ko landa mwana na akopengwa te attaquer université parce que todo calculer pe lobby to komba pe na université atali mso akena université na biso ta kena université nyoso ko kende mwana na akoiko zala jamais initier la magie jamais parce que bonzambe sema c'est kota qui yango en tout cas na za pe ko senga peut-être na église belé que bazo appelle kaniswana église pena parce que to mona ki mingi catholique mtzaina ba bloc wana catholique azalaki azana église na asala pe école na asala pe hôpital na yana pe biso be protestant pe mere ko salon bo biso église a réveil biso tozana rapport na critiquer o catholique za faux o protestant onction ezate mais biso bato tozana onction to sala nini donc problème ezande ya ngwana siko onction ezalaka na ba œuvre c'est-à-dire onction eza malobate onction eza okwesa batute te mais onction il faut ba œuvre munana que non avec onction bozo pesa bana parce que déjà o eza semence munene bana o bozo la kisaba bon nzambe eza déjà semence donc ya ngwana vraiment to senga na bandeko na biso peut-être à réveil surtout bandeko o soki ya ba mikonza réveil ba mekana ko étudier le Coran bandeko balandi toyebisaki bino biso tokotaka na esika pamba te so tokoti na esika seki eza na eloko moko ya sika na esika wana bino moko bozoyoka ke ba église de réveil elobaka kaka basalaka makambo ebele mais na réalité semence ya bonzambe tozomona bana ebele bazobeba na kata ba école bamisu bazozwa magie na kata ba école ba bic magique ba makambo ebele mais yoka semence ya bonzambe oyo bazotiango uta bomwana na école maternelle déjà mona zo ekola ko sambela bazola kisa ndenge ni na ko servir nzambe c'est quelque chose d'extraordinaire papa na bengo ta cordon na bengo promo na réalité opesa biso adresse ya esika école Aurora ezali parce que bandeko baza na poto ba ebele pe baza na besoin na diaspora ba te bele ba koyi ko sunga opesi biso adresse na yo opesi biso ba numéro pe posa ya motema na yo olobi yango vraiment biso na nous peut-être na mega raison que c'est la question tout na pour un problème mbongo ya biso mbongo comprendre que non to na ba réalité bele tozo sunga surtout ba chrétien to sunga ba chrétien biso so ile mususu ba chrétien kaka te ba chrétien te mutunio surtout donc on comprend que le rôle biso orphelin a tous plus de 25 24 bien 23 orphelins au batang orphelin donc il faut maintenant ba ko prouver biso qu'il est réellement orphelin ba orphelin ba autant orphelin presque bana pas ba pasteur ba autant un peu orphelin si ko tous dans le système morobo soki bana bazami satu moko au foot à katikati soki bana ba 4 moko au foot à te donc en foot à Minerval te papa offre yango yo yebi ke ozali orphelin famille oza orphelin awa na Congo bazali tinda bana pe o approuvé biso que réellement baza ba orphelin awa na Aurora bakotanga orphelin soki bana bazali 4 moko ka muta ofuta misatu wana ba misatu ba ofuta moko ofuta misatu ba futi moko ndia ko futa te baza misatu mibale ba kofuta mobimba moko ofuta katikati continue na si ko ba ofuta katikati donc c'est-à-dire il y en a même to senga pa ya ba même ata ba ONG so bato ba ko sunga pe biso ba orphelin na batanga ka de façon ba sunga ata pe biso to luka pe ba partenaire donc to lancer vraiment
appel et pas ya ba parents que baya ko mekabiso ba kozala jamais décis parce que ça vraiment école où ils ont la formation à solo penda ba formation to ebaki na tango ba belge yango na obus dozana donc en tout cas même ba texte ils allaient belé tout ça la rabana on y a vraiment comprendre que non bana déjà problème monsieur ils allaient awa anglais li susu parce que dozana to bilingue c'est-à-dire dozana français et anglais parce que anglais dès la maternelle tolobara anglais tolobara anglais peut aux informatique donc informatique bana dépôt maternelle baye kolaka nden ba ko sala l'ordinateur yangwana tous la 36e numéro 22 quartier Kimbangu juste derrière la station ya Bongolo Kassavou derrière station Bongolo Kassavou sogoye retourne partout école chrétienne Aurora Down alors Roya Kokuta biso katnesika oyo ba information nyonso bozala on a besoin boya katnesika borozwa obia ba ko zwa biso na bati mail na biso na Aurora Down gmail.com boromona biso numéro de téléphone aussi. Numéro de téléphone est 091 09 20 114 091 09 20 114. Bandeko Balandi, merci beaucoup. Togotambola total ba école ba classe ndenge bana bazotanga. En tout cas, nous sommes vraiment flattés. Il y a comment réellement comment édifice aux élites fonctionner. Na yeb sabino ke bino oyo bo mesana ko investir na biloko oyo ezobota te. Bino oyo bokanisaka ke pour réussir il faut oluka au sala soki hôtel au sala soki boîte au sala soki nini tala esika oyo ko investir oyo ndenge bazolo baboy bazana besoin ba partenaire olingi au travailler en collaboration na bango ba ONG toza ba témoin ya spectacle nini oyo ezo sala ma awa bazali doué tomoni ba groupe tomoni biloko ya kolia bana bazana temps ya repos ya kitoko et loko kutu baza ko continuer so totali bazo continuer ko tonga étage awa po et comme je ne sais pas tant sous lobby ba wana pe internet et ko kozala awa mutu azana likanisia ndengwana pourquoi pas ko soutenir ye Kovo qui sont pas Sentia qui sont pas c'est le Lukanu Tom Sita Lukanu Bash Bachelier Mukonja basansa la nyonso na kata Toulouse ba offre yangoyo promoto komi ko kabana biso poto tamula totala tozwa pe quelques personnes ba sentiment na ezanini parce que o ezali chaîne na biso ya YouTube et sika oyo to lexaka ba information na biso zala sirke information oyo eko atteindre monde entier pe zala sirke information oyo zala sirke ozwa pere nango elo nino koloba na bato nyonso oyo bazali kolanda o na moment oyo elo ni oyebisa vraiment na bato bazolanda ngala moment oyo ya liboso botinda bana na bino école chrétienne Aurora Down et rozala vraiment sengo yope o bozala mikila poto boza partout même en Afrique dans le monde. En tout cas, vous pouvez contacter ma famille Nabino, vous pouvez savoir direction ici. En tout cas, vous n'allez jamais décider. Il y a un peu de musique, vous pouvez aussi me besoin de partenaire. Alors, on il faut soutenir. C'est tout le moment, ma bambo, quand on a yangwana, tous ma casse n'a pas critiqué, non plus la soutenir. Tu aurais soutenir jamais bapaya, tu soutenir biso na biso banamboka. De l'école les ayangoyo, n'enga kama c'est les journalistes tanga qui va convoquer sont pas. Basele Lukanu batunio sotwana batala vraiment biso ba meka soutenir biso ozala malamu. Merci beaucoup. To Matalikolo. École Yangoyo, église ezali awa. Donc inutile yako loba mingi, on est presque à la fin. Donc bande konyo so balandi biso, tozalaki na kati ya école Aurora. École chrétienne, où ils ont une idéologie à sika, pensée à sika, bah où bazolinga lobby ba avancer, ba kinde musika ba développer, yo ozana bandeko awa, tinda bandeko na bino, nzamba wapambola bino. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm.
Papa, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.